message, donc tout un message vraiment bien fignolé, et puis sincèrement merci parce qu'au PCI, ma proposition par rapport à Bamésio, nous pensons aussi lui, latéral, Samuel Nizo, depuis la révolution, la direction Mouké, famille Nzokode, Botelema Samuel Nizo, latéral, Aza déjà dans la position, Yakolanda. Je retourne chez vous, Jean-Paul Katota. Oui. To solo là déjà ma solo, depuis quelque part, aux Zongi déjà dans Kinshasa, voyage en haut, déplacement en haut, ils allaient vraiment un objectif nini. Parce que tu es bien qu'il faut déplacer. Objectif en haut, c'est qui? Oui, objectif il y a voyage où ils allaient qui engagement on a su pour le Congo. Oui. Il y a aucun de koluka bosolo ici que bomba maki. Ndé yango na zonga qui de sous aucun de kopesa rapport. Et pas ya ba koko to benga bango. Oyo babunda ki pour l'indépendance ya Congo, mission Kitawala. Ndé na kende na solana bango, je crois il a capturé quelques images. Oui, il n'y a pas de souci avec en collaboration avec cette marque sur tout le monde en haut déjà en illustration. Le problème est qu'il y a Congo où français to oloba, anglais to oloba. Mais ceux qui to zongi na indépendance c'est signé maga ndenge nini. Banani réellement babundela ka indépendance ya Congo. Ndeko bozo ta ba gouvernement 1000. Il y aura rien. Lelo, parce que avec les démarches que les gens minimisent un peu ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous va permettre Oyo et toucher la sensibilité. Ndeko Jean-Paul, est-ce que pour que le Congo ait émergé, pour que tout Kenda Liboso, il faut forcément tout ça retourne à la source? Oui. Reculer pour mieux sauter de Konamai. Lelo vous placez bateau na place ya bateau wana te. Bateau ba silana ki na roi belge, bateau ba signaka indépendance à Congo, bateau ba pesaka lumumba pouvoir wana maloba ya koloba na table ronde. Bazali na village ya Lomako na Bomanga depuis 61 ba kimara na Zamba. Bino bomoni bango te, bimisi lelo ba église na bino o bolingi, bimisi lelo ba koko bandoki, ndenge bolingi mais ba koko na nde ba bundaka po lelo ngano to banda koloba boye. Pour les lotos soit président congolais, pour les lotos soit généraux congolais. Vous négligez Bango. Et puis, vous avez l'émergence. Exactement. Je vous l'ai dit. Bon, tant au outil déjà, précisément, oui. Kuna, parce que toi, là, on a retourné pour qu'on ait voyage au déplacement, tous élus, le biais qui vraiment moulaye avant sport, bande kobayoki, solo linini, précisément. Non, to solo, le rapport, nous, qu'on a au sala. To solo, li balobi, bazongi sanzoko ya batu, koba bomaki. Adage ba pesinga yangwana. Koba bominzo konae lokola za muke alemba bino bankoyi boye ba nani boye ku botola ye bobotoli yango pe boko ka kukata ngote depuis batikela bino bokata indépendance moto sepela boko kata te imaginer lelo ba obeta problème ya Congo ya mai mais biso mo na conférence on a toujours assisté et puis bolo ba toza na démocratie toza na indépendance biso moko bino mo banani bino moko ba congolais soit des intellectuels politiciens. Ndeko balobi boya na nzoko ya batu babomaki indépendance to pasola yango wana ndenge bakoko balobi boyo ka bango je t'ai mis les images et na yo loba deke o Jean-Paul o loba makambo moko yele na mututé na loba oyo bango moko balobi yango na meme lelo soki na zoka courage ya kotanga kombo ya président Félix c'est parce que ngai nzambe alakisa ngai Félix Antoine Tshisekedi nzamba pesanga ba signe Oyo, il faut amener ma Congo na royaume. Mais ce qui a ko perdre yango parce que andi ko pesa nzambe mu Congo. Quel Dieu dont vous parlez? Nzambe wa kele di kolona se, nzambe wa eza yo. Nzambe wa eza mai, nzambe wa. Mais au début le président a dédié ce pays pour en aller là. Il y a une prière, il y a salamaki na stade. Permettez-moi le belo ko na lelo. Vous êtes pasteur. Et là, vous avez un peu panganga. Au samedi, la gâte. Bah, il y a un peu de panganga. Toko takunate. Naïro le balelo. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a raté des occasions moko. Occasion moko nzamba pesa ki ya liboso pour na Congo. Ezaki occasion ya corona o. Faki abenge sa basali na nzambe. Abenge sa bampaka. Bo ya bo pesa nga solution. Ndalinga ka yeba vraie religion.
ya wele liko ndo bengi sa master na biso wana so ya Côte d'Ivoire so nani kombone nani wa utaki na libanda mboka ba pesi ba cortège oto yoki lelo na yoki elo mo ba ko mosa so ba kisi so ki ya banini so ki ba natangi kombote yonde voilà donc c'est-à-dire lelo Félix Tshisekedi nyonso akolinga ko sala il faut zonga non pas ba sali na nzambe même union sacrée même union sacrée. Donc pour il faut que zonga na Kitawala place. Il faut que na Kitawala na village ya Bomanga. Kitawala pesa besoin de précision, tous sous précision parce que to le marotuna motuna oté. Kitawala ezanini c'est une église. Kitawala les mission na bandela yango les mission lokola mission catholique. Vous comprenez? Lokola mission protestant parce que protestant bimaki na catholique. Pour na nini a protester qui na système catholicisme azaki ko nyokole la biso bato moyindo. Non, il y a mission ya Kitawala. Nini to retrouver na kati kuna indépendance et lo ko retrouver na kati message za moko. Oui. Civilisation association. Nzamba lingi to lingana bato nyonso to za la bomoko. Ndesika développement ko ya lelo ko mona congolais. Congolais azoboya ndeko na ye congolais. Ba français belé et même biso elote. Nazo kaya mo passe ko loboma bebele mais na ko banga pour toucher sensibilité ya bato musu ba ko kate. Lelo zo ka église catholique tango ba sambela batangi Maria sambela pona biso. Nalingi to kenda boy. Oui. Ici c'est la télé-vérité. Oui. Ah, merci. C'est la télé-vérité mais nalingi te to tanga ba kombo ya. So tangi ba kombo ya bato eza ba propos ya ko engager. Église catholique eza ko te ngana lobi na lobi ba kombo nde. Voilà. Donc eza ba propos ko engager ke. Je parle de l'église. Likambusiko yo lingaki koloba. Le bandeko oyo bazoko sambela boye bazoko sambela boye olingo loba nini par wana. Ndeko na ngai. Lelo na vie ya ba congolais eloko liboso eza kolongola père. Moi c'est notre tanga ba miso ba tebela ils a peur ndezo mema mboko na kubu na miso na ngai pe oui soki ba koko na wana ba telemela ka Belgique mbe tozo indépendance ba koko na biso to ba koko na yo wana biso soki ba telemela ka Belgique mbe tozo indépendance ote ils a peur oui tondi na miso ba congolais belé ndo moni mboko ezongunza mabona lelo na l'église belé ba sambela koyoki nzambe ya ba bino ba koko bo sambela pona biso bino bato bo saela ka nzambe na bosoro batanga ba kombo ba koko wana te bwana mais baketanga kaka pape batangi Marie asambela pona biso kota bakoko na biso balobi kaka bino bakoko oyo bosalela kinzambe na bosolo bakoko wana bazali na Bible soko ju Bible ya 1961 mukande ya nzambe ya sika ukikuta na Matayo moko mibale sambo ukuta bakombo bakoko na yo wana ya bakongolais ya l'homme noir ezana kati lelo Bible ane mona na Yesu te batu baluka ngo boye bisanga to bokenda na messe tongo baloba bakoko bosambela pona biso bino bato bosalela nzambe na bosolo batanga bakoma bakoko wana te pona. Merci Jean-Paul Katota. Bon sikoyo après kosolana bakoko to 8 messages ndo utaki na fin fond ya mboka image baloba na bango ngana ndeko Serge Makoso si possible est-ce que si on peut prendre en quelques minutes les images pour toke na suka bon tozo mona oza précisément wana nazali esika bakunda prisonnier ya liboso ya ikafela oyo azoki message na Équateur mutu aliboso après avoir kouta Katanga tango mwamba Jérôme naki simba janvier balongwe Katanga bakomi na Équateur prisonnier ya liboso bateyaki mungala ya liboso bateyaki Lombo Pierre wana ndi tozana esika bakunda ye esika bakunda livre d'oro bolukaka mais to yebi ba kondimo wando loba eza so wana bango soki ezali baya na moto comparer na oyo eza kuna total wapi vrai to omona ki ya pe wana obolukaka o master wana yibaka roi mungala wana mambo beleza na mboko yo mais ba kongolo ko to mona ka lokwa botonzi mayele ndeko Ambroise mungala ndeko mambo belé lelo so babimise bemba lumumba ndebo nzima lelo so yibemba lumumbu bo lukaka o mundela na lobaki ndana limi mais na osika po nzamba tindi nde liwa siko moni siko na Congo 2021 liwa eza su ya mawati eza kaka okokisi vision nzambe te okufi mutu muswai message na ngana yo lubangwana bato kimbangu bayebi message o kimbangu atika makambo ebele liwa nde ekoti liwa ekoti
ba kata no betape hein betape ndé kata pour qu'on etika yango moko ba luka position ni ba ko isela ceux qui batikeli bino yango lelo ba piste de solution ni boko zo pour oh ndeko ezali moko na ebisio ezali nana papa mo auti ke États-Unis auto kendaki na ye wa telemi wana atiki poto aye po na tembe po ye ayoka mambo bakita wala tama zaki na 4e des humanités ayoka mundele bande opesa bon cours ya religion ndabete histoire bakita wala tango ayoki nga na oloba ngo na 2020 nde aye to memani na etikuna donc nazuka mutu moko ya tembe na Congo moni Congo mobimba na okamo pena yango mona opesa Joseph Kabila merci hein Jean-Paul Katota Kirikou tokozwa yo to continuer na yo Kabila ndena lobby boy minute prochainement benga na kende mais awa to komeli ba service ya l'État il faut pas forcément que Montoni soit là parce que c'est toute une procédure aussi c'est la présidence de la République et puis il faut audience et puis est-ce que vous avez une audience quand même avant na merci Jean-Paul Katota vraiment prochainement to bandi talande to bandi vraiment contenu un peu en retard mais j'aimerais assez que jeudi to caler rendez-vous mususu pour tozo kabola minute on a respect et attends la télé c'est le temps il nous fallait quand même 15 minutes mais il fallait tozo en réalité qui est noise 20-25 minutes mais contenu à temps na lingi tozo message via Sukabo Kaboni jeudi na rozo sous pour continuer même deuxième partie à profondeur, un message et puis le numéro de contact à tous nos fidèles téléspectateurs branchés à ce net moment. En tout cas, la PC bande connu auto balantinga mbote. Soko sepelité nzambe apesa okimia. Soko sepeli okobenga na numéro to pesa message c'est-à-dire que mokonza mboka azana temps peut-être ya olandanga sikote. Mais yo olandinga yi oyebike okoki komisa message pa mokonza mboka. Ba to olanda biso na YouTube les gens sont captés à ce moment esikanga na utaki na memi yo kaka. Toki oyoki omoni oye et ozala malamu mingi. Le prochain voyage eza déplacement à quand? Bon, en tout cas, sauf imprévu na kalango na mois d'août. Na mois d'août to kende so nzamba bateli photo kende na yo to mona parce que na mois d'août to bimiso moni mukanda ona bato baluka des photos kende to mona faut nous allons faire tout ça l'enquête vraiment parce que to équipe mingi les numéros de contact rapidement Jean-Paul Katota Kirikou on a sepeli mingi la pesi bande gonyo to ya canal ki mbote malgré mvula est dérangé tolinga canal qui nous pose la vérité oui. Je me sens très à l'aise ici et puis que na TV msuna ça que mission ba diffusateur pour ba obanga numéro de téléphone est ali 081 044 0023 081 081 044 0023 soko bengo zo Kirikou ozana posa ba image na zana ngo na otindelo eza ebele to katikati na ba morceau na ba version WhatsApp pour partager bato ba kalelo ba nzambe ya solo. Merci Jean-Paul Katota. Le rendez-vous est calé ce jeudi pour la seconde partie. Tobé Tapnama selon la profondeur. Encore une fois de plus, merci. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision. Le numéro est passé, le message est passé aussi. Je retourne de l'autre côté de la réalisation pour prendre la transition et la dernière rubrique de cette tranche matinale, Kin Matin, invité de la tranche. Voilà, la technique.